$10 on les canana na 5000 na les kaina parce qu'on a posé mbongo belé taka baba et l'équipe église ne belé taka baba et l'équipe église na Congo ne belé c'est qui bon na mboka au gouvernement iba to iba te donc iba tu dois so million o ma to ibo ka mbona po mona mutili bo so sama kolo na lukala ngambole dala ngayo bien autant fa la fin ya to ka kuluna vraiment c'est on tanga manda mam qui na vote si on n'a pas on est 3 4 5 ngaito il faut ba combien on a 15 ou 30 mbali pas bien temps maman obima na tata nyonso daga bien pa na ngalo obima na koko nyonso loka ba bezate nyonso daga ya personne que tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission. Votre humble serviteur, Oncle P Balobar, Oncle P Noko Yabana, Papa Kulutu Yabana, Babi, rien que la vérité TV. Ah, to Bougara Lokotate, ah, to solo la rama solo ya Kitoko, Balobi, ah, Baloba, rien que la vérité. Rien que la vérité avec votre humble serviteur, Oncle P Balobi. Nous avons la vitesse, il y a presse, nous avons la vitesse, il y a ma solo, net Oncle P Azate. Donc, tout ça, ah, on a Katia. Pakajuma, Pakajuma, oh Feraimba, Nanyanga, Bosani Bilengi, Pakajuma. Donc je suis pas seul dans un abat. Ah, tout solo là, boye, bali pourquoi bat basala ma solo oyo. Ah, tu veux être tout critiqué, aux arandumba poinité. Boye, ba muta sala kaboye. Comme tout le monde a bota manduva. On devient. Donc, mbote maman. Mbote. Babinyo na kombo. Ya la reine Ouattara. Papa Cameroun, on pousse en armoire mouké, hein. On pousse en élan mouké, hein. Babinyo na kombo. La reine Ouattara. La reine Ouattara, ah, tout ça précisément. Toi, n'a pas 4. Dans ma belle, on a des charges. Ma belle, c'est à l'État. L'État n'a pas en aïe. L'État fatigué. Merci, non, on est là. Mbote, papa. Mais yo, on a face à la mineur, on a agi. Ah, on a 19 ans. Ah, tout ça. Ah, toi, n'a pas qu'à Juma. Pour ça, on a ah, n'a pas qu'à Juma, yo salarié. La salle à Kindumba, on va dans la prison. Non, comme tous, on va prendre mon alma à quitter. Ok, c'est à tout ce après. Reine Ouattara. Bête la bisono li solo lo neti ndo sa Kindumba. Pour ça Kindumba te poigne. Pour la vivre ta kitoko na ça va bien, na tellement tirer malgré tout que après ça Kindumba non ça, na teka. Na roteka te. Faut la terable ça makolo pour ça la nga bien. Non ça nga na zala. Ça Kindumba na ko nga ite. Bota mandumba te. Ate bota mandumba te. Mais na ko ça Kindumba parce que na moi si na mbet na roteka maintenant moi si faut na teka liboso. So ok exactement ça na yiba. So Reine Ouattara yebisa balandinyo sur rien que la vérité TV. Au fonctionnement ndengeni na vie na ya Kindumba ça na déjà combien de temps? Vie na Kindumba. C'est normalement le côté ma bengo a défégé à l'âge de 7 ans. Hein? Pas défégé à l'âge de 7 ans. Na linga loko na makasi na ngapo tsika ngoli sute tina kufa. Ngana emba ngana loko na linga makasi. Olinga ngo makasi. Yo au fonctionnaire ndeni ozana ba côté o ki ndobula tondeni. Na pesa na yo ndobula. Paka na botami na koli mona bula ya te na ba victoire ba bon marché ba lemba ba bumbu. Ça va venir. On a pris obima na ba prix ndeni. Ah comme bima na prix. Le côté ma bien na buka te bima na $5, $10. O pa le kanana ya na 5000 na le kaina ngai parce qu'on a posé mbongo. Na préservatif ou sans préservatif? Ça peut être pour un sida. Et si mbaten ça on sait là kana condom. Si on tachelo moi la rebelle boke sans prudence okende. Te na ok, te na boya. Tachelo ma paquet to ke ka poso. Ya na okota kaka paquet. Na tika paquet le karate. Na okota. Atika boyko? Ya paquet.
On faut qu'on le vimbana. Dollar wana. Oh dollar. Non kende. Bosso suis malade. Ah, sinon je suis malade. Non, coup fait na kende ngese nyamo kini. Et puis le porte que la maladie, madame quand nzambe. Rien Ouattara expliquer biso non. Ne obubula bobuzara na ba position o bopesa ba position o montant na opposition o montant na ngo. Ya. So ye kali sola mbetu. Ok futika hotel. Non lo bebele te la peso kasima la peso kasima. Non pia kasima. Vote. Moto no balo lo la simba baba kamundela ya. Taka moza taiso ngumbi sentiment na ngo ya ngolo mo seka kosa. L'opposition no pesa za ba combien? Posona, tu vois ce qu'on a, ce qu'on a, posona $5 pour les 4 centimes. On ngumba nga bilenya na reste on balusanga. Il va posona ndezala. So kopo yo kotika ngote. Non, chika so ok zo mi no chika na ngai. Makoki ya neni po Ren Ouattara tika kopo. Il faut mtasele la oni. Po tika mo vandi mtaleki amoni yo. Abeti tu azonga amoni yo. Donc chez moi mesa na yo. Donc so mtamona nya ideo mo tika kopo. So mtamona na ideo na tika na ngai. Pendant ça, on a volonté. Pendant ça, on a soutien, on a caleçon, et ça, on a bien. Si on a un bon hôtel, après ça, on a un bon hôtel, on a vivre dans l'hôtel. Et bon, parents, babota, bazala. Papa, babota, bazala, bazala, on a mboga. Balawapi? Mboga. Mboga ni? Na inongo. Ben inongo. Ben no sa. Ben no sa, on a inongo. China village, on a inongo. Bobo benga na atate. Na tina benga bangote nga sa na nga sa na bango na ozongela madame obanda libanda obandi via libanda na ajni na bandi via libanda na âge à 15 ans obandi via libanda na ajni ya 15 ans na 15 ans papa na mama bayebi kotozala bayebi te osala effort luka bango non luka bango pete po bango komi baza na yebi te bonne osala kindumba bo eza bien pona yo eza bien pona nga pona moni kindumba eza bien po yango mitela etiangeli esanga ebokola nga na mwana nga yango esala nyonso lazala papa mwana asala asala na carrière kota njimbi kuna papa mwana ayebi kozala ndumba ayebi alingela oka bongo alinganga bongo na vi na kindumba obima na butu na bima na butu obima na bapri nini na prix ya mbongo prix nyonso kaka koza nango prix nyonso ata moto elio $1 ondima non ndima olobi babo ya mbongo $1 ondima te $1 na ozwa $1 bo sen $1 ondima non ndima eza mbongo so yo fonctionne ndeni ba position eza ndeni position za position liboso ya sima nyonso kaka position eza na ba prix eza na ba prix nango bon lakisa biso position apopesi biso prix nango la kono position te kolongola bilamba te kolongola bilamba te kolongola bilamba te ata position sima ya boye nyonso kaka position ata ya boye eza kaka position siko ya sima wana eza combien epa na yo ndo obima nango na combien epa nanga na sima eza na $10 liboso wana na $5 ok yebisanga na bando banda mosala o avantage nango ezani avantage nango ezali avantage nango ezani ezali eza te poani ezani so ezalaka me nasala yango te yebisa biso avantage nango ezani avantage yango eza kolata kolia komela diamba nyonso désavantage nango ezani mbongo kasi baka mama zwaka biso bien mouvement tozokende désavantage nango ezani eza mbongo désavantage nango avantage nango lobi mbongo kolia kolata désavantage so eloko mabe o bando bandaki ndumba o esala yo eloko mabe o kutana nango bando bandaki ndumba yango nde désavantage ezani eloko mabe ezala te donc yo bando bandaki ndumba mamwa bien kaka obima na tata nyonso ezaka bien epa nanga obima na koko nyonso eloko mabe eza te nyonso ezaka epanga eza bien osala mpe bapartous oyebi partous non ma oza ndumba oyebi partous te ndeni naye bango te ndeni motu mpo abosana yo moko par exemple obima na 3 mibale osala yango mpe nasalaka bongo nde tobanda depuis 0 ya chitongo elekaka kutu 3 yebi combien tokomisana na heure ana ba combien d'après près tokomisa ata ba 10 ata ba 11 ba 10 ba 11 wana ezala na ba préservatif ou ba sans préservatif luba non
naloba ndeni naloba kawo senge naloba ndeni siko bosala o akoti abimi l'esprit wana ya bato wana et dérangera bino te quelque part à la longue inconvénient ezala te dérangera biso te elopete vous assure merci. Donc voilà, Ouattara Koyoka, camarade dans l'obia et à ça là partout. Il m'a on a des 3 mibali m'a mon embêté pour ça là. Obi. Il est camarade dans yo. Bon, sur il est qui a bien ça là partout, petit na yo. Partout si yo on a 3 mibali n'embêté et arrive à peu bobi ma bon. Et bon toi même qui on toi en reine Ouattara toi ben on supporter mais on te va m'ki. M'ki non vous raté? Si on n'a pas on est 3 4 5 ngaito. Il faut pas combien? On a 15 ou 30 mbali. Parce qu'il y a tant de maman fort comme bon, ça a été tout. Ça a mbali, toi mbali pour un indé, combien de temps? Est-ce que vous voulez un jour au bal? Na soyez, koba la mkona nzambe soyez. Moi tu vois en blanc, na bala na raté. Na sala ngo china suka na bango. Pa botanga mwasi. Na sala ngo pour le loko ana. Ya na tikate. Tawa sexy tikage. Lo kambe kamba na paka ba sexy. Toi, c'est 112. Marshal Bazaba, Seigneur, Kamba Bazali. Malgré tout que Marshal n'a mis à Bolo, Kobolo, et si la quoi, Obima. Bambon et Tiama, va faire un bon Obima. C'est un toi, Zaa, va faire un toi, Boga, to les lier. Pour na yo, souffrir na prison, avec que, on continue à ramener yo, Orlande la yo. Donc, Bolélé, n'a pas, n'a mis en prison. To les lier, Boga. Comme tu as soutenu, Bissom, de son habit, to les lier, pour une Yolande, la Ramane, et ça, Nabima. Donc voilà, mais quand vous expliquez non, il n'y a rien qui est la vérité TV. Au beau tamarandumbate, pour ça, au beau tamarandumbate. Mais en soi, conscience, il y a beau mot, tout makambo, ça là, et moi il dérange à côté. Ah, pourquoi dans ça là, bamambo? Et dérange, parce que on t'en soumba zati. Malgré tout que, nana moi ça va yanké, nana moi ça va des risques. Soumba n'a qu'à yibi, soit zuité, non ça n'a qu'une dumba, soit zui, non ça n'a qu'une dumbati. Mais si on soutenir pesant, on va pas soutenir biso. Attaque, toi tu montes ok là. Moi t'es rabino ne botinda kuluna ekola na mboka botinda mibali bayibi la rabino bayi la rabino. Parce que la kakase ba uja, bon la bangote. Parce que la kakase ba uja, bon la bangote, quand ça kuna otia sumba so kuna, mais papa parado lembi. Ata ba ke bilanga, ba kima ba yes, o anga kena bilanga kima ya déjà. Oh tu ne le zoom o kima o ya. Misale zate. Dola machine combien? $100 machine combien? 210 000 belé. Ce qu'on est tout aussi dans mboka o gouvernement iba. Tout iba te, doko iba tu dois million o ma dans ibo kambo na poche. O la chombo o la mbongo. OK kuna osimi mutu mu Italie ya la mona pasa. O mona nga wapi? Bakanga, kuna bakanga. Est-ce mamolu ba o raison nango? Na so de poigne. Eti mtu kwa ngambala sala na ko kana ngamba mbo fa du moto ya kede ibela kabelo ta nga kabelo makasi ibela kabelo ibela téléphone et ça nga bien on a zo sala mbo fa du mo simba te libala ka simba te ça c'est pas kuna basa kuluna la fate simba macheti wala la ndaka batu wana vraiment zuma wa ma taxi simba téléphone litoi mo pi wa boto li abiso mbele biso. Ta forme là ça c'est normal mbala bien aux autres là c'est là obi bata nini ta forme là ça ben nangano bien ta forme là ça ya ta wa kuluna vraiment si c'est on tanga manda apa tu ka kuna nga ato tine bilanga okimo ya ato tinde wa ya kaka c'est qui va que misale zate mala Congo ba bebe bele diko misale na Congo zate yango pe yango na ni non leti biso. Toi c'est la kabila ba yoka pa to yoka te biso ba kabila to na fatibe to ba kabila c'était ya ko bimete mo kuna mboka aye mo o soutenir biso ti ba ba su diplôme wana ya lokute ya o mibali ba kuluna o ba su diplôme o basi kindumba. Oh, asi no bina mo yode ne ke ba butu akota bua ta ko lukambongo akyo tomato akena ko lukambongo na moyi robi abiki mo se kitoko na ya cross na Congo na Kinshasa mo se kitoko na ete yo mo revese ba kwa pa batu mususu bota biso to bandumba ebele mo to bandu ebele na biso na kilelo ebele to bandumba ebele taka baba l'équipe église na ebele taka baba l'équipe église na Congo na ebele saki bo pentise biso mitu to bosa bisoni
C'est comme ça que ça n'a été. Toi, on va faire un bouquet en côté. Dollar bandé téléma et qui t'a raté. Neti biso ba la kabila ba yoka pato yoka na biso te. To suffire. Parce que les gens qui ont quitté papa ils sont fatigués. On va la Denise maman. Eh non ni non ma Denise maman. Eh ma Denise on m'a casse venu nango. Et même peut-être souvent quand bien OK qu'on soutenir biso te. Ceux qui vont supporter biso te. Bon tu as biso eloko ya kosala. Net yo ma Denise maman, tara moi na yo moi si la reine Ouattara. Moi ça miibi. Et c'est normal moi na moi so nga moyibi. Pourquoi pas nga nga moyibi? Parce que ma coquille exacte. Na va na para mili apaka ba coquille na to souffrir na biso. Oh les pas so tanga te pas bi ke le simba la ka ba ko nga to tangi ndenge no ma to kita orozo a kindumba orozo a ki moyibi ala Congo. So to sani. Bana dollar etelema. Bana va le pepe d'abord ti wapi. Robin ni bana non. Bana va le pepe d'abord ngo ti wapi. Et son biso ti wapi. Papa o bana o te pa fati beton. Pa fati beton, yo beton, bana yo ni nango sunga biso. Donc voilà Reine Ouattara Lobitro, maman poussana awa. Message ni au lancer na gouvernement awa. Message ni au lancer na gouvernement pour na bino bat bozo souffrir. Pour ebele ba boa ki sapaka juma mona paka juma ba illettré, ba mona paka juma bat batanga raté gouvernement abosana. Message ni au lancer na gouvernement pour na bato bazara na paka juma. Pour ezape na paka juma pesa na bato batanga rapé. Message ni au lancer na gouvernement. Nane loko lobate toi ka fati be toi bongisa biso ka Congo po to souffrir fort to loko lobate so bongisi ka Congo to on m'a payé sodi on m'a payé na biso ma payé mo ya soni ya soni to se ko bebe bele pourquoi pe ngaite na ta ngaite to ngaite to ba che filo kwa ngafe maboy to ya tebele to sa bebele so ka bola mboka katikati katikati biso ne mele kama park sa ebele c'est que to ba yokapa to tsika la bongo ba yokapa to bomana so ba comment to bomana na biso to bomana biso non élection il faut voter kaka élection tout to ki to voter ba kitisa $100 to voter jamais $100 ça 210 000 ça fait belé so ki $100 bablo ekiti to sani to voter la biso ko nzamboka mboka ke mabe j'ai fait le quoi ngabo na osa ba fimo longo to fa na tamo meso na teka donc makoki azana ngote nakati yote conscience meyo ochata mo mesa oteka otika conscience ko yeyo siko conscience ngai mbongo ezate siko to mbongo ya te na mona ke koyiba mobile nga abeti 80 tout boloko ya ebele bo mobile ta lemba ko yiba ka alembi alemi ko ibera nga ya biteyo fa no kasi nga lukaka nga mbongo ngo liboso na lukaka nga mbongo otika boyko edanga na abi mona muntu ti liboso sa makolo na lukaka nga mbolo edara nga yo skola tika nga ko ibera nga fati bata ba sola na ba ujala tele misi ba ona nzela mbala nga yibi chobo alandeli sko cho mbala nga yibi wa ka na ujala bakaboli mbongo basola ka Congo bakaka série ana Congo a pardon ya so longa ana été basola ko soutenir ko kumisa a passer la sola général Kasongo ndi dans soutenir ba ki basala mutsa ki toko na Congo sili o basola ko soutenir ke ara basoda ya général Kasongo ne ba ko soutenir papa Kasongo limbisanga pardon parce que timba so bilanga te bona tout teti ba ka mona yokapa yokaka na été so ba kabila ba yokapa fati beton akization meza mutu taka ba bombe bimi ko bombe et quand il y a moi sur quoi nga papa solo balanga no piquer mais la ngote na ba ba melango solo balanga no piquer o balanga no piquer nga te na moi sima mela bombe te mela nga yamba nga shimbo ki masanga malili o nga mela ga yango wana suko soutenir ko ngezate to ko teka bilong na ba TV na porte mo na biso liko ya pays na biso moko et tu biso le sale donc voilà hein. Donc voilà, à lobby cœur ouvert. Donc Batuyamawa. Honorable Jekoko Moulumba, vice-gouverneur Yavi. Zéla, pardon, Zéla. Honorable Jekoko Moulumba, vice-gouverneur Yavi. Nabi honorable Olela Petit na oncle P. Nous betara bateau partout, zoa pétant. Qui tapa Kajuma. Opé sa population na olitoi.
ba expliquer yo ezaka na kingaba honorable ba expliquer yo honorable Jekoko Mulumba paka Juma ba expliquer yo makambo o bazokuta non ba expliquer ba pasi eza awa ozola ba mo solution honorable Jekoko Mulumba vice gouverneur de la ville na zo mono déjà ikolo ya makasi ouais ozo poso pesa message na honorable Jekoko vice gouverneur ya ville ozo sala musala ya kitoko ozo kombola na nzela aux populations zone lima aux populations ba idée wana yango wana po akota l'émission o message nous ko lancer na Papa Jekoko Mulumba mwana kingabo papa musiko kingabo apake ya musika kingabo apake ya musika te papa la ngai yo lingaka to pote bien si osisi kuna kingabo osisi mabela kingabo osisi tuna kingabo paka Juma pe ko to kuna pesa li soute ma pesa pe li soute siko bana basi oyo ya yo mwana moso robota te mwana moso abondeni tra vio so ta mbongo ko motra pa Jekoko ona mbongo oyo mwana hotel so oyo mwana osunga biso kala morgue Moi, je me suis dit, 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 pas Jekoko Mulumba papa bana paka bango la ni watara la kali sungi bana to le lokote to puisque belé na belé ma nga simebe ma nga belé pas Jekoko no ni ngo boyo c'est sur la mort que tout que beti to pas sur merci na mort que chez lui so peut même ya commune pe ya quartier bon li sungi ezate pas Jekoko to mona ote papa na ngai Entrée en haut, moi on t'a gâté. Moi on a eu vraiment mukina, moi on a 3 entrées en haut, on t'a gâté ni pas Jekoko bana yo. Il faut bien papa Jekoko te faut bien le vice-gouverneur de la ville, honorable Jekoko Mulumba. A Rotala, a réagir, faut bien que bon papa te. Il faut bien vice-gouverneur. Motema ya ba peuple congolais nyonso. Muta osala musala o ezomona. Merci papa na ngai so soutenir biso bana na ya paka Juma vice Jekoko Mulumba papa bana papa linga bana makasi soutenir biso ko la rani waterole la toujours soutenir biso bana bango yeyo la simana yo to kotika pe ki yo kapa to sape su ki yo kapa te la simana yo so pe singa mona ta mbongo te zo mbongo oyo to so anda kufanda te ka bono tika la nga o tuna sala ko no tika la ngai na otika la papa na lisungi ezate to la suba nai na Congo to la honorable papa bana ni na ngo tika biso bana o boto sufi papa l'histoire Congo l'histoire paka l'histoire kingabwa kawele nini ango papa na ngo kamika na kingabwa paka Juma kingabwa te papa o bana o te honorable Jekoko Mulumba kota zali na PC bambote donc na sengi bana nyoso paka Juma ba merci belé na ndenge ba yambeli ngai balobi sans problème sans makelele na koti bien ba pesinga kiti ba sombelinga na koka ya muneni na meli on sentit ba bazo raisonner pas des gens qui ont des cerveaux il y a des gens qui raisonnent bien ici donc bochango hors pays te bochango hors capitale te paka Juma aussi fait partie à République démocratique du Congo kende kuna bosola bobanga ngo poani ka bango nde ba vota bino bango nde ba chaka bino sika bozawana bozaka na ba posa ba vona bango 2023 nde boya ba voter bino boye ba déjà ko solo là mutamaye la bongi sera déjà 5 ans aibika kozala wana boza toujours connecté na rien que la vérité TV avec votre humble serviteur oncle P Balobi mon bundeli ya peuple mutapusa na rapembeni ya peuple mutapesa ra peuple litoi rien que la vérité to bomba raté to mère ba sert tout ya rien que la vérité TV. Vous s'abonner massivement, à commenter et ça la bien beau like pour plus des informations à la prochaine émission. Quant à moi je vous dis bye bye. Tout ça moi bye bye, ça là moi bien. Bye bye, Jekoko papa, bye bye.